Attends. Tu bête, non? Ah! Tu bête, allez, breton là. On a eu breton là qui. Bacha biso na Luanda wana penda artiste na yo tanga ka bakombo kwani ba artiste na L'artiste monsieur c'est comme Joseph ba mise yo ko leki ba on assisté. sikiseko Yo na ba notangi là. mona sikiseko ta bazeke ilunga kenangu nini mbanza ngungu bazobelela nkela ye pa pesa kumbu On va belle nkela. oui babeba batindela Ça pembe yo za mo chocolat. ouais babelela kela ye ba me batindela ba bibi Omoni keza ilos. babele kela ye ba binisiga mengana babenga nga ilunga ta Voilà. ouais c'est vrai Dijo azana gas na biso te. Communauté sundengeni. Na taille c'est bon, mais aza gas na biso te. Yana rasi. Biso tobima mama nde photo. Ya ba gas mona grand-père. Dijo a présenté qui na bala Tu bala. te a présenté qui. Te wana kuluto atomboka te talaga. Tomboka. Ngana kwa David. Donc, yalo ga soko asali mayele wera salaga. Tang bila lungue boy pa. De mukuse teng David. alongoli kulutu boketu mbalama wa David kela yanga na ye. Black is beautiful. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele ayokania. Voilà, tous les coups sont permis, sauf les injures, mesdames et messieurs. Nous sommes à Kinshasa, 13h, heure de Kinshasa. Nous sommes là toujours pour travailler par rapport à des questions d'actualité et de vous donner des informations au temps réel. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale. J'ai le réel plaisir de recevoir cet artiste. Vous le savez, il y a beaucoup des actualités côté des artistes et comédiens. Tout le monde en maman, Olive, Automema, Silabissalo, Belvi Kandina, artiste belé bazaki na goma au bazongi lelo et j'ai le réel plaisir de recevoir cet artiste qui est la Yang Black is Beautiful. Vous savez, cet artiste a été fraîchement Dubaï avec son frère Mobik ici Oyo ba oti Dubaï tout le monde ba image. On va parler avec cet artiste Oyo ba oti Dubaï ko sala nini kela et quelle aussi absence naie na monde ko tout le monde a rassi la bisalo tout le monde a belvé quand des bazwa bartia mais tout le monde a bazwa nkela te ça c'est avec quelle to solo la to yeba pourquoi nkela yangani basoka été pas si la basoka été pas belle fille et to moni ba artiste oyo artiste vidéo abimisa ba moko wanga na vidéo on va parler ça avec notre invité qui est là parce qu'il est parmi des artistes vidéo
Abimisa na monde d'artistes et comédiens. Je dis encore merci à notre équipe qui était dans la compagnie. Merci beaucoup à vous, Madine de la caméra. Hervé Chinois, Tonton Play, la machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Je vois mon vieux Odulo Mampouya. Boutique exemple à suivre Archevêque Bobo. Merci pour tout. Merci aussi à vous, LK Service, Laurette Compressor, Maman Mokondi. Merci à vous, Natacha Go, la femme sublime qui me suit. Depuis Londres, je suis là avec l'artiste Kelayang, fraîchement Dubaï. Là, je dis bonjour Kelayang. Yeah, bonjour. Bonjour. Good Listen. morning. Good morning. Yes, I am very well. Bye to me. I from to Dubai. If you are speaking me very good, very good. Speaking me English. Et voilà, il est là, cet artiste qui est là, qui est là, Mikolo, à couper télévision banque, là, mais tout faire non linga mke parce que va comprendre de partout. Que là, tu es un artiste, mais tout le monde Mikolo pe au lingua anglais, trop félicitations quand même. Yes. Me, I learn English because if you I go to example airport, I speak English. If you I go to ambassade, I speak English, no French. Donc, qui est l'ambassade au solo anglais, français. No. English, I speak English. But me, I say, English, it is good. English is hot. Voilà, félicitations Kelayang parce que c'est pas facile, un artiste comme vous fait un effort aussi de s'exprimer en anglais parce que c'est la langue internationale et permettra aussi aux déplacements, aux en facilité à communication. D'abord, félicitations pour na salle. Merci vraiment, merci beaucoup. Quelle est votre côté d'actualité? Quelle est votre Dubaï? Félicitations d'abord pour tout le monde image. Bokende ko sala ni na Dubaï pe nani amema ki binona mobiki si na Dubaï. Ouais, na Dubaï ezala moi un peu barando na biso to sala na ba Facebook. Ando. Barando na biso to sala ngana mobiki si. Moi ba sport moi to sala ka fan na biso moko kombo na José Farial. Goodbye. Yene moto invita kibiso. Invité bino bokomi na Dubaï bo sali pe ba spectacle au sengene bo sala. Ouais, tout ça et l'équipe est bien donc talaga. L'équipe bien na ba arabe bazoli lankela na ba indien ba nano donc yo mona dia ba video na ba Facebook na ba page na ngandenge nazo poster. Donc ba sepela ki na ba africain na biso pe ba lelenga vraiment mingi ba européen ba nani presque tous les colos bazalaki pena kuna. Quel artiste est basé belé mais tout le monde a choix oyo bo sala dio na biona mobiki si yo bien ki mobisho. C'était comment parce que bo sala dio wana bo pe sa référence de ce bo sala lo moro entre binona mobisho pat ba se pena ngo sala rara moko de servoir muninga bo sana cop mo bo yo bo bunda obisi soki bo bunda yo sande to siligi ya pexo mais il y a des servoir kaka dio wana idée utake pana Ouais de bimaki entre ngana ye ezala jour tous ay pe na tournage na ye ya bagak ndenge tutunaka na banda osala kotombola libende moko boye na tombola libende na alia libende pa nalobi te po filme ngango na obwaka ngo na TikTok pa namoni ya kote wana 100% yo bengai sa na benga ya kote mama na video to créer tant to bwaka ngo na TikTok makambu to bwaka ngo na Facebook ebela makambu biso moto lobi mais vidéo est non bien. C'est tout continue. Après tu bandu ko bimisa baskale. Au moins des vidéos mo to sali ngana na minute ça dia ba 1 million ndambo. Et kende déjà 2 millions. Donc comment kende ka bon to monite faut to continuer na leo ko. Vous vendez Cisco idéologie, c'est comme les autres. Mbi c'est landara c'est comme etola. C'est makambo izali. Vous vendez Cisco idéologie mais aux hommes évolution on dit ni bo bando ça dio na bino. Ouais, en tout cas, les autres n'ont bien malgré bambon on a yété mais et koya. Ya et là ici déjà moi ba porte comme on fait ma voyage c'est bon.
Ok. Il est là notre invité, qui est la Yangani, c'est un artiste et comédien, vous le savez tous, c'est Abima à travers notre artiste aussi Vidélun. Il est toujours reconnaissant de savoir comment c'est grâce à l'artiste Vidélun d'Apesa Bisso, qui est la Yangani, ou Sala Moussala Kitoko, ba mère, ba papa, ba sepelarne, qui est la Yangani, l'autre monde. Artiste na bino papa na bino abimisa bino vu de loin mais tout le monde a bande kono ba komi ko boye mingi ba la loup je tu une émission ba décor ba komo sa net ma bouya mais yo ça toujours fidèle au défendre pour ndimara toujours quelque chose ba succès me reconnaître toujours vu de loin mutabimisa et ça l'on est to ba ngano bazo sala net ma ko boya vu de loin. Merci vraiment la question que vous posez ngai balobaka ntango okokende liboso talaka mpe nsima peut-être libanga koyela wana nsima ebeti yo ouais fo ntango okende liboso tala kote owi te kokendaka kaka te peut-être koya kobunga en tout cas vraiment nayebi te peut-être mais ndeti ngai soki nawangani nalobi ke kela yangani lelo peut-être soki nazalaki nayaki pas vie de loin peut-être bolingi boyebana bino ngai te ocomprendre nga nano esika nawita nano mpa ya musée natikala kowangana ya ta mokolo sikozwa siko vie de loin oyo asali nga abimisi nga na miso ya bato abimisi nga monde entier place même kutu na ba éthiopien eya na foto mo nakangi na mwasi mo boye aza éthiopien ayebi de nkela donc ata mokolo soki na bandi deya koboya deya vide lo yebaki kodine na nga kosila na nga yango wana déjà ndeni baningano balalo badécor bapesaka impression nde site kolakisaki video lo mutabimisa bango tokende mosika te au moins ke banda décor asala émission wana décor aza lisu ndenge azalaki te lisu ndenge azalaki te ya namoni mpe bandeko mosusu mpe basalisali ya lalu mpe ngo to namoni yango natali yango lelo esali nga mpasi obenge te olobeli etake ndeko na yo mosusu okoleka olobela yango na tv teke nga soki lelo siko toke mosika te nga nake dubai na président videlo moto amemi nga mais ye nde moto afungoli nga nzela fo kotiaka ye toujours ndenge aza okondima videlo ete soki akufi fo kondima ye kozongisela ye bamatondo mpo bandeko mosusu bazoya na nsima asala lisusu kobimisa bango soki ezaki tookaka te ye te moto asali ye te eza vraiment na pasi vraiment bandeko fo bayeba kosolola na bémission ocomprendre esala nga vraiment po mabe fort mabe makasi est-ce que soki tente ya kobenga ye tanke ndeko na yo mpo bengi osa pourquoi olobi boye ndeko na nga we nasolola na ndeko na nga décor o te eza nango émission ya kala nabise bongo vraiment eza propre te toza babantu fo koyeba kosolola ya mosusu oyebi ke kosala mpe osisi classe lelo makambo nyonso okenda koluka mosala mosala eza te oluki ka mo mosala mo boye otanta nango te mais epesi lelo makambo mais okoloba te ke classe natanga kutu eza na nini te peut-être na ndenge ya classe mwa bamathématique tozwa réflexion wana yango nde moto ezongiselo liso makambo lelo fo koyebaka kosolola kwa yeah. Et voilà, il est là. Allez-y comprendre, donc c'est important tout sur le dossier parce que on a besoin d'accord balalou bankela yang baza ba artiste oyo à travers vidéo loinde à fondé la bangon zela abimisa bangon auto eba bangon grâce à cet artiste. Donc c'était important de parler d'avoir dossier. Et puis vidéo lo pe na bana ebele. So tali ba ya fi. Tangela biso no bina bana vidéo lo so ba kombe oyo ça ebele. Na bana. To longoli na nkela yangani. Wana kuto na koma lokola donc. Na koma te na pena mwana na ye pena propre
tolongoli na nkela soko ozwi mobikisi mobiso donc mwana vie de loin soko ozwi ye fifi firenze mwana vie de loin soko ozwi airdak air10 fofonia kilote jaune mwana vie de loin ozwi ba Joël mwana vie de loin ozwi mabidi nani mabidi nga nabenga ye mabidi wa Kikongo mwana vie de loin qui encore ba Jérémie wana bango nyonso wana pas mwana vie de loin oui ba Chabani oui qui encore Balox ba Kupik ba Kupa esika za vraiment mbote ba Suprême ba Raissa donc excuse toza vraiment ebele toza ebele ate wangani bazobima makaka toza vraiment ebele. Et voilà, on va entrer dans question d'actualité, mesdames et messieurs, là où il y a des dossiers sur Oyoto sur le moment qui est là, dans le monde, bango bandeko na ba artistes et comédiens, bazo sala marambo, ozo sala moissoni. Mais ça vient qu'il est comme s'il est un artiste, tout au point défini. Qu'il a ni après matin à Sousi Bantou, est-ce que réaction na boni ba souvenir no tsika na pona souvenir dans avant de fond la maso. Ouais, ba souvenir za na ebele wana pena sempangi pe na lila ya trop. Tozala na serment bo merci Flora azana na Europe. Soka ya lela biso mibale. Soka tindi mbongo don. Mingi abanoti na komona. Omaka nkela. Peut-être sera na komelinga te. Kela tana okomela ye. Oh. Mais wana pene na yo alela yo. Kuto betela nga masulo na bien. En tout cas, je vais malgré na kini te mais esala nga passe. Yango esenga ki pendant que la yanga na kita na mabele vraiment na lela serre donc et d'avance kutu donc na kena ko lala. Yo lala kana fait mortuaire mais jour on lever des corps la ratinki là. Na yakate même na ye na moi. Et za na waga o tango ke kunda boye boke mela do souci. Wana siko bosa na menga bona kokate. Même nde na bubutu moi baninga bafandi bo bazomela masanga nga namona ke kolelinga na kokate yango namona ke namo ezalaka pona kolakisa ya latendeni na ayaki na nini boye biloko wana mama wa donc la lité donc ozolela en plus en tout cas elle est vraiment sérieux. Quel est un tous la dossier toujours à Sousi Bantou bakundi après matanga Sousi Bantou ba problème et koya il paraît que ba cotisation ba tumso ba te bambongo muke ba Ersil ba Belleville ba celui-là ba te bambongo ebele pour na cotisation comment fait-il créer ba polémique ba tumso ba te mbongo muke et nana bimisa ki liste ou créer ba problème ouais ezaka bato balinga ba toilette donc faut baye na actualité bayebi ke muta bimisi yango eza ndeko na ngai menea tozali na ye mpe na Dubai abe ne chroniqueuse ya bimisa ndenge batindela ki donc ayo abeleli mobikisi mutu olukaka yeyo esala vraiment propre te mais namona yango kaka badistraction kaka distraction eza nango badistraction tovandaka wana toye komona président Lombe président Masumu bapesi ndeko na yo Gabriel suspension en ça sous théâtre ata les gars émission te réaction étant qui artiste décision c'est ça mala moto eza eleki moi makasi bapesaki à propos ya nini asalaki émission abimisi ba secret après okunda Sousi Bantou ya sala émission mambalobaki président Lombe basepeli soko papa soko apesi ata mwa moko punition yo mwana koloba nini tomboki alobi ke sozalaki ba Belleville na basila anga pesa bango suspension wana te ok merci mpo na question yango nalobi te toza lokwa na kati ya ndako so bapesi ata ndeko na nga wana maldini soit bapesi yo moko nga
mwana yo mwana ye mwana so apesi yo punition nga mwana na koloba nini papa pas conseil diminuer punition leki makasi wana eza makambo ya papa tokosenga pardon me eza teke naleka na tv koloba ke papa limbisa esuri ndeni non eza d'accord na décision papa na d'accord te mpo nga nayebi ebandeli mpe na suka nayebisi yo ebandeli nakoloba mbula ko ebeta wana ebeti na banga mo ekomi na nga mbula ebeti ya deka bato badindi bato bakufi ntango nazongo nake banga mo mbula ebeti awa do bato bakufi nakosenga liso mbula ngo ebandela ok ndeti nga nde naza bo nayebi makambo wana te nga nayebisi yo nde makambo ezalaki yango kasi nasengi nalobi eza makambo ya papa na bamwana na ye donc so bapesi ye mo ayebi jour akolibere ye lokola ndete emo okimi classe boye papa apesi yo punition telema na moi sikoyo yo mwana mosusu oya o papa tika ye tika non eza makambo na bango mibale na kokota te nini te. Mais tout le monde va nous sous baye ou sa mission va condamner président et le mena masum par rapport à la décision à l'occurrence de l'artiste Fiston ça il s'est fait une émission alors il faut avoir décision responsable va contenir va contredire réaction pour une réaction Fiston eza bango na bango ba papa ba papa qui mango bayebi ndenge bakokende nango kaka danger non kobanga koloba te nga banga par donc nga banga nzambe na leta na nzala c'est fini reste ezalaka respect kaka ya solo papa nga na bangaka nzambe leta bapara na nga na nzala c'est fini le reste respect kaka nzambe leta na nzala na bapara na le reste ezaka respect ouais Yangani Kela Black is beautiful. Easy top. Kela Yangani. Yangani Kela. Kela Yangani lelo to komba omona on va évoluer dans cette émission bande kono si la bisalo na Belvi Kandi. Ndire yo bazwaka yo te ha. Non na tuna ming passer na nga Belvi sika za vraiment. Ya tu le pas Belvi Kandi. Na tuna ming kuna pe bengisa nga donc. Ala tuna ga même paper sexy là. Nana kufite toza kaka alebi kia kubenga nengai ya kero ekomi kokoma entre Sila na Belvi comme lokola Falina Ferre yo tant qu'artiste tozomona bande ko baoleka na belle mission o ba fini Belvi ya Belvi ba fili Sila et ça lo ndenge nini na mona ngo eza ba distraction za nini ba distraction kela yanga sur les qui peut-être c'est Belvi à Outapa et Sobe sexy la outi exemple pas ça to moyombe gauche à wana na koloba parce que bimaganda ko moko porte mo balia ka sign moko yolo ba kiba yoga na one session le babenga ngunini nangle babenga what I call in English but I forget na bosse na mwa mukeme koyaka ba pesa impression tout le monde a rappé on peut les karaté pour na ba sala message ya paix par rapport ya bande ko na bino ba artiste o ba sala ba so ba parti près ndeti ngankela Yangani Black is beautiful is top na lekika na émission pour na loba makambo ya ser na nga Belvi na Sila parti pris eza lo lobi ke komela malte mais mbule ebeti ofongole excuse ofongole munoko na maya mbula mais ezaka maiti sexy la Belvi même bango tu baza bande bango tu bande ko nyosho ya basi baza bande kona ngai oh mwenine ezaka ndezala kaka isika moko mibale baza toujours moi makambo ezalaka mais baza famille est-ce que desi omona de Belvi émission leki abando finga Sila omona de Sila afinga Belvi eza bato balinga si balukaka succès bayeba bango mais na kati yote tant que tout le monde a bande ko na bino ba artiste
On le rappelle dans l'émission, à la ce qui est belle vie à sa danger si la c'est le côté, mais ça le rappelle d'être le roi. Ah, on a l'ougana moi succès. Ah, le succès. Oui, on a l'ougana succès. Même nako loba toke ni musika te. Ngana na lega te ko na kumisa sila, na kumisa Bellevue to na kumisa soki nani te. Ponga na mona video. So mona nga peut-être o na kumisa Bellevue sila na dîner. Ouais ba luga succès. Pe na bango nyonso ne ba luga succès o afinga sila o afinga Bellevue. Baleki nga pe na. Baleki yote. Nango ko lega nga succès. Na ndenga bang Bobo ana succès. Nan. Bobo. Bo président Bobo afinga ba nani? Afinga te mais ba comment mona ndisa zala trop na sila. Non, maintenant les gars émission finga te. Na lo bana ba o ba finga mo afingi Bellevue ou bien o ya afingi sila. Nango leki nga na succès. Mais toi lo ba ma vérité. Tona ba côté là-bas mon taleki na succès ça. Azate. Ngana tangilo ba kona baka. À part que l'ongoli n'est pas artiste et comédien. Bah, on a biso mais ba musicien. Belle ba l'idée après ba lekinga na succès. La tika boyoko. OK la musique. Ba on est ba frappe rabino fort. Nan. Ta ba musicien. Suri oh baza moi likolo nanga. Donc Yo tanga no 5 musiciens. 4e génération. Voilà, c'est 5e génération. Donc 4e, 5e pe ba yana bato ba lekinde ba aigle ba zat donc wangu to no tanga bango te ba ferre ba water ba fabrigas ba bina filé mais ba le reste ba. Oh. Le reste Patrick Beckham. Ouais, Patrick Beckham longola ye. Il prend ton père. To betana. Ah. Yo betana pour ton succès. Eza kaka teke na kini toko voyage pe to tamboli. Te yo lukilanga ba. Yo na ibato na kini. Ibato te na lobi ba misusu. Même na ngolat. Bacha biso ka na Luanda wana penda artiste na yo tanga ka ba kombo pwani. Ba artiste na. Ba artiste mso 5e génération ba mise yo ko leki ba na succès. Succès ko? Yo na ba notangila o. On a succès comme ça va jeter. Oh, c'est vrai. Oh. Toi va succès mon boy, ba monio ba yebi yo mbala mo. Même malgré na kitisi na bendi kande konanga ilunga, même ilunga so aleki. Ilunga musicien ferré. Yo na succès. Ata mukete. Ça le gona succès. Akende wana bataille mo mais na leki na succès. Ilunga kenangu tum nini mbanza ngungu. Bazobelela nkela ye pa pesa kumbuto. Babele nkela. Oui, babeba batindela. Ça pembe yo za mo chocolat. Ouais, babelela nkela. Kela ye ba me batindela nga ba video. Yo te bo moni keza ilos. Ah, babele nkela ye ba bimisika. Mengana babenga nga ilunga te. Solo wana. Oh, c'est vrai. To babenga no ilunga se. Ke bato mikuse nyos ya batayi nanga. Babenga bango bankela. Bato nyonso mikusu babenga ba bankela. Muta référence na bango. Ka moi mukie DJ. Ndaka mukie. Ke DJ abundaka na ya moi mukie. Lobaka bundaka kotsa mukie te. DJ Bambote. Kotsa mukie te DJ bundaka na ye. Non. Ngana on a artiste comédien. Na bundaka na ye ezalaka azapete. DJ azana se makasi. DJ na se. DJ kutaza. Kutabala yo balate. Poko bala c'est quoi? Si mutana mbongo. Mutana mbongo. Mutana mbongo omona ke. Ngako bala ngutu na kobimisa na ngambongo teke ona compte na nga. Ngaka ba relation so na bengi pega lomi. Pega lomi. Soki na jumuke peut-être ba 2000. Na bengi maman de Tomeko. Bengi Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko. Yangu te ya Laurent Sokoko. Na obenga ka ya Laurent Sokoko. Makambe sile. Tabala faut respecter DJ Bala za na mbongo koleka yo. Respect. Responsable. Non. Te wana makama nini te. Toloba makamba succès. Makamba. Nana bo bunda na yo na succès. Te nante. DJ anese.
DJ na se. DJ ana Ça ba clip na ba musicien. baba nga nasala liboso awilo longomba artiste ya monde entier. Yo to bandango. Oh ke abwaka penke la yangani. Wana tsemboni. La yangani. Ah, on comprend. Kwanga. On ezaka liboso hein. Ah. Wangu tu 2016. OK. 2016. Lelo combien des années? À peu près 7 ans, 6 ans. Ah, combien des années? Donc il est un grand défi na batata ino na ba artiste, ata musicien, artiste comme moko ta ko kanona succès. Ata mo Tu ba DJ to ba ya ilunga. ngai ndeti na Afrique. Na komi na Tu faut comparer na wa Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire nani? Oba Campé. o grand-père na Côte d'Ivoire, ten grand-père na Guinée. Est-ce que c'est na comparer na Campé? Te grand-père lokuta mabete yi baba succès ya likolo. Ya. No po ya te. Vous avez na muto wa reconnaissant. Oui, oh, mais mutu alekinga na mono na wasanti ke o alekinga dia na makambo. Pas Campé muto monte na taille na Afrique. Na Afrique baze belé ba yichukuma yichukuri ga MP azamu mpe likolo donc même dans makambo ya baza toujours likolo. Sa référence net na Congo yo za loka machukuma na chukiri na ba artiste ya batena bino na bana makambo na Congo sikoyo. Na Congo nde zakanga. DJP Saka DJ. eza masana nga ilunga ilunga. Un musicien. Ouais, mais ce que tu occupes bien DJ azana race na bisote. C'est bien été sundengeni. Na taille c'est bon mais azana race na bisote. Ya na race ni. Biso tobi mama mande foute. OK. On comprend. Bataille biso tobi mama mande foute. DJ sana mandef. Nga DJ ba race mo na ba grand-père na mande foute. Te mutu ana mande fo ba dokolos ba père na biso donc azana ba ranger wana mais biso to ba ranger soki na bato milai lo wa ba vient nga uto otanga nani Ibrator azana mande fute nani lisusu nani qui encore Robino ana mande fute. Yeah. Qui encore? Inos bi. Yeah. Tout ça peut dans bagas na biso nandega petite taille. Tout ça na ba ilunga. Mais nandega ba milai mande fute ona uchi otanga. On va parler maintenant de votre style, votre tant que la taille. Est-ce que vous allez se sentir gêné aussi na taille ndo sala mona quelque chose à la limiter kota mambo ba chéri to aux anno pena sans complexe. Wana zai ta wana zai kela na kombo te. Kela zai na kombo mais ndeti lelo kela au fanda boy avion. Kela voyage comme trop avion. Au fanda boy avion tanga mona ka publication kela. Donc kuto lobate mais Mo bayak. kela I love you. Ngamutu emo pena amona. Ko bala tenkela yangani. Kobala yesenga Bali ozobala te dosala vite. Dit à présenter qui m'a bala qui Ti bala. te à présenter qui Mona ba para pesa enveloppe. non ko présenter non Asande religieux te ma apesa. à présenter qui non à pesiter Non apesite. nana invitation il fallait toi que pesa biloko Non déjà pesa te. nante Mambolo bana mo bishop na bien. oh mais pourquoi pas na boya je m'en bien après c'est une invitation mais fallait toi que tu Na bala te bat baby ya bala. nante présentation Attention pamba. ya oh mais bato ba bali ndeti na ba théâtre so Ba bala oyo iboko kwa baza ba mari officiel. Ba président nga vie de loin ba président sai baza ebele ya je m'en tala ki na TV eza présentation. Tu avais fait une structure, il y a ba pigment au bando sala ba association ko kende ba soutenir projet na ngisukande. Ya Bande ko no sangsa ye ba pigment ozo soutenir ba. ko benga ndeti ba pigment baza bato mo baza milai bino ba pigment boye ba ka ba o baza mikuse pigment mususu pe aleki na mulai
biso ba taille na biso ba benga biso ba petite taille. Voilà. On comprend. Ouais. Association eza nango mais senga mwa moto moko azala mwa mbei nini boye. Tobuna na ndenge na biso kaka. Ezali na Dubai. Omona ba petite taille tozala na bango donc ba sepeli tosula na bango très à l'aise. Tout le monde a vidéo tu as fait, tu as parlé na Laurent Sokoko, Obotoli Bokechu, Bata Paris Batomboki, Bokechu ya Batomboki yo ki jamais ko botola ye. Laurent Sokoko. Ya pe muta soutenir biso na barando na biso ngana mobikisi. Donc bientôt to kende kuna. Ya Laurent Sokoko. Botoli Bokechu. Moyete makambu. Tomboki na te wana kulutu atomboka te talaga tomboka ngana kwa David. Donc ya Laurent Sokoko asali mayele wera salaga tang bila lungwe boy pa de mukuse tang alongoli kulutu boketu mbalama roi David kela yanga na ye Black is beautiful. Mikolo ba benga nga lisusu nani Bush Khalifa. Ya Laurent Sokoko. Bush Khalifa. Ya. Ona suko yina makambo sika na Bush Khalifa to ezaka bablo. Loko kaka ezo. Wana ngate mutu na mipesi ba fan kaka. Ba mindele. Ejo mona kila yanga na komi na vision moko. Ya. Kiba bitumba pe koyebele ha. Bitumba ndeti nana. Le monde d'artiste ba bolingi kisi ko bwaki la maladie bambasu banini kizo banga te. Oh, amoni kisi zwa kaka. Soko bwakili mutu malade. Soko juillet yeba ke peut-être ayebi likambo. On comprend. Toi na ba moto juillet. Ndeti ngabo ato kitomati. Bwaka donc yale kanga kapo wa tigana ndenga se wa nalo wa mutu mobo akufa siko mulimo akufa siko mulimo bat ba comprendre bien mulimo robeta ngoli sheti bote donc ile kaka wa yo sala kwa mulimo ya kela yanga ni kela Black is beautiful is top yo sanet mulimo yes yeah. Mais nga tronda anglais nde kotelinga so na lobiga boy anglais bimi yango moko do anglais on est anglais so formation to so débrouiller now I go now center because I learn English I learn English if you are speaking English each speak English I learn. To ba ki anglais te ba comprendre te na joie anglais te que peut-être na kene na yoga anga formation centre ou nini na joie anglais ya balabala ka yo lobi anglais mo boy na kanyango na ke komango lisu na téléphone il a dit sini. Bientôt, on va chuter avec vous, Kela Yangani. Tout le monde a président Saïsaï, a commis président, artiste et comédien, mais tout le monde place remise et reprise de Salamité entre Pressé Lombe. Réaction en tant qu'un artiste. Nayo kengo kapana yo. Kengo kapana ngai. Pana yo. Donc après l'Israël biso photo juste ya proclamation ya fiston Saïsaï. Yo kengo kapana ngai fiston Saïsaï comme président, artiste et comédien à Congo. Ezape mabeta. Qui ont kapana nga mais ça peut m'abête sur le président ça a commis président ça non m'abête il veut peut-être quoi comme manquer là nyonga te non c'est ça non pas comme m'abête donc avec ba critères faut à la marier vous en a ba moyens c'est pour cela aussi ça marié te ça marié on passe na ba moyens comme balité non critères el bosso ba tira faut mutaza non marié OK kasi na lobby exemple OK. Votre avis par rapport au président Sassia comme na président? En tout cas, vraiment courage. Na félicité kaka. Donc aya na makambo musu ya seka. Oyo ko senga aya na o mona ba président bazala ki ezala mo ko sanga.
nga soki naza na besoin nayebisa président sa eza teke naloba boye na tv bana mposa bayoka ide bike biso donc toza na salle ya spectacle te tozanga makambo ebelebele sala spectacle te donc makambo ebelebele na batournage place ya kotourne eza te soki tolingi tosengi ndako exemple soki tosengi mpa na yo to mpa na bino tobandi premier tableau deuxième tableau troisième tableau tozala na l'hymne national moko ebetaka l'hymne national bosala noki papa alinga ya de biloko wana ata obandi otravaille bien mbala moko bokomo joue ka bongo kaka papa ye bosala noki papa alinga ya obien mama alinga ya mama alingaka boye te bosenga siko bandako bosenga na baresponsable to bosenga toza na besoin mpe baartiste comédien mpe bafutaka biso te ata eloko te biso tovivra trop relation matolo donc mabanga eza bien te eya na bafilme mosusu esengaka mpe mabanga te soki omoni ke nga soki nabwaki te nofuta ndako ndenge nini nosomba elamba ndenge nini bana bakolia ndenge nini naka bongo sala donc eloko wana président sa ye moko ayebi ndenge okende na biso bien Belleville na ndenge abengako afutako quand même ouais c'est Belleville afutaka na ye bien afutaka na ye bien kila tozochite no futa tolinga ofani na fin du mois boke mpenza na banke bafuti yo ya travail oyo osala travail ya ndenge mboka nde tomona bacollègue na biso misu nde bafutaka bango ya biso kela yangani dossier oyo ya makambo ya caché omeka oklase na bato ezalaka ça dépend nombre de tableau to ezalaka tableau tu bapesi so boke na montant na oyo ozwaka montant biso ezala nango ni ndenge ya caché te ezala kaka yaka kotourneli nga mwa biloko na nga yo be na tour na yo obenge tosunganaka kaka ezala ndenge ya caché te amwaka batransport La dernière question va chuter avec vous. Dossier à bord, on a mis le mot sana palité à Kanda, constitution pastorale. Dossier on a ici quand ni ndie bokatonga bon. non ezali ka Ça m'a semblé être de pousser ça baki na tout na ma question. consultation ezali mais moyen de moyen penza eza vraiment te po eloko wana nga tourna yango vraiment na motema moko bino momona travail tourna yango na motema Mon mabonza donc nyonso donc fo esenga mwa babudget nde naotoka boye moto ya kolongola motoki aza nde nachange bilamba moto akochange nga bilamba aza donc filme wana tozwa yango na ndenge moko ya motema moko est-ce que ba moyen de possibilité mais yo l'autre fois na yamba ko ebisa nga lité akanda mutu akataki projet lite akanda akataka projet te akata projet mpo tant tobandi kotourne après akendaki poto oyo barefulaka ye wana mais aza kaka na kati ya masolo kaka moyen ezwami nango bokocontinue tokokontinue na biso. Et voilà que là, nous sommes arrivés à la fin du programme. Il y a un conseil nous couper ça artiste et comédien par rapport au comportement et belle fille. Nous avons créé le goût là-bas, goulana ba warrior. Wana moi trop distraction. Ouais, ils ont trop distraction. Ils ont soit yaya na leki na ye moi débat yo ouais au côté donc no côté ndini. Basala ngo baluka succès. Non. Ezaka bafandeka na baba ndeti ngabo oma mutu na ngamo tosula na bien peut-être mutu mo ya soit exemple ndeko na nga DJ ana mo base na ye base mo bango na bango wana bana mo ko swana wan kote tali bisote même basali ba debe ça tali bisote Kela on sa masamba ba kito o pesa biso moi des personnages na yo tant on jouera o sala biso mo window jouera otana eta muso ko tsa so jouer na de so zo ba na émission c'est là biso mo monde ti benzo jouer on sa masamba a sepela nabeta kaka mwaka lisolo kaka lelo kaka na ntongo wana akata boulevard ya le 30 juin mpona kende makambo na nga moko boye
Nabandi ko nakata premier pas, deuxième pas na yoga. Faites attention les enfants. Nathalie na gauche, Nathalie na droite na moni mwana te. Nali na continue keba mwana. Ngalebi oyo nde eza bonde Nathalie na gauche, Nathalie na droite. Na moni mwana te seka ba loba na ngai. Natelemi na ngai pe kaka. Na mwana jeune fille moko akoza de ya ba 15 ans 16 Nde ozomona kozana ba 16 ans. Ba 16 ans oui. Po mo mbume bimisika. Ani ebimi. Te, mama ba malale bimisika. Malala. Pa natelemi. Ayena na betinga na gogo ka. Betio gogo. Oui. Ko. Mona faites attention. Mona faites attention. Jo bilanda landa bondenge ni. Wapi tata na bino. Na betie kara. Kotala bo landa mama bino. T'es un bébé. Kara. Oh, ça va. Yaka kasina katisha. Asiminga na loboko akatanga bon appliquer. Tanga senti compliqué oyo. Eza le choix moi mukete. C'est kaza papa. Na poa. Tanga talinga na talie alobi pardon yaya ngalo kamba ngana lumba. Plus obenga nga yaya fo obenga nga papa. Po yebi age na ngai. Yembala mo bete gogo. Otuna kite. Oh pardon te na yeba kite na buleki oza na 6 ans. Na moni emonga mo muteme swinga na lobi Nzambe sunganga kana kola. Eloko boy peut-être pe na sarke ba olukaka. Ya mona 6 ans sanga vraiment bien te na sarke. Si ya kena yenga pe na kenanga. Et voilà, là c'était l'artiste qui l'a yang. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui est la Togoum Nasuka. Félicitations pour notre Aaron Big Bataille au c'est pas notre programme à numéro contact on va chuter avec vous pour l'émission d'aujourd'hui. Yeah, merci vraiment na ba ndeko to ba leader nyonso ba président Videle ba président Sobe ba président Sai ba président Kalebe ba président Nada ba président Muyombe gauche président Elombe tous les présidents bambote na bango na lela bango ya fort bambote na nga na bandeko na nga ba comédien soki nakopesa mbote bambote na nga nano na mama Odette Chomeko bambote na nga mama Albertine Kala Maman Albertine trop ouais my mother mbote wa mama Albertine Kala mbote mama na Nada Yalf Solange Yalf vraiment bambote napesi bambote na ngai epa papa Christian Bat papa Hermelance Kwaso papa Nelikia Kwaso bambote na nga na papa prophète Floriamba aux États-Unis vraiment bambote belé et bambote na nga bave na nga Igo Balox baya Limbintika ba mama Aimé mama Neliana mutema papa pi vraiment bambote bambote na ngai mama Clément bambote na nga mama Guy Chibola bambote na ngai ya Laurent Sokoko I love you very much bambote na ngai na sœur na nga Nana ya Nana à partir de Belgique vraiment bambote na ngai na Mobichu Mobikisi mikolo na okene na yeka toujours likolo kina Mobikisi likolo kolo donc niveau na nyati na tele vidéo mo bonga bosonga yo boy ko songa ndenge ni sus Mobikisi Mobikisa fonction bosonga donc ezayeka vidéo kaka telankela yanga ni alela mboka na ye mboka na nga donc moto akotonga ngo moto akotia ngo propre ezaka nga mopaya te bambote na nga na bandeko to boss arrive ya mama Jemima Mukanda na Kikwiti wana vraiment bambote vraiment baze belé mais bambote belé
Nebosani te na Lubumbashi commanda mukulu vraiment na Lubumbashi bambote. Et mon colonel Clément, bambote commandant Aimé bambote et baza vraiment ebele na est vraiment bambote. Na my number is plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana penda komelanga na WhatsApp bafan tu balingaka nkela yanga ne bosabone na chaîne ba chaîne ngai ya Instagram na mamila kana ya ne bosabone na YouTube na kende dia 2000 ya bosabone na YouTube page na ngai ya Facebook toujours nkela yanga ni bosabone na ba page na ngai même ba TikTok bosabone tout. Yeah. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission-là. C'était votre invité, l'artiste qui est la Young and Black is Beautiful. J'espère qu'ils auront ça à l'émission depuis cette ACP émission. Si vous aimez cette émission, notre équipe est une compagnie. Merci beaucoup à vous, Maldine derrière la caméra. Hervé Chinois, Tonton Play, la machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Je vois mon vieux de l'homme en pouille à boutique exemple à suivre. Archevêque, le Bobo Zero, Fénéa, LK Service, Lorette Compressor, Maman Mokondi. Merci beaucoup à vous aussi, Natacha Gola, la femme sublime qui me suit depuis longtemps. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne chez Télévision. Au revoir, à la prochaine.